bato ebele balanda landa mais sort na bango oyo oyebi bato ebele bakende mpa na bango bazwa baporte monnaie te mais toye sikoyo na coup direct donc coup direct elingi oloba nini mbongo oyo bato bamonaka mbongo en espèce parfois eza mbala liboso bamona yango donc juste pentacle d'argent soki oza na yango obwaki yango même na sac ya main même koto nyonso tokoki kobwaka yango omona mbongo esali reproduction ndenge bozomona yango boye ezali pentacle oyo ekoki kobimisa na semaine moko ekoki kobimisa même $100,000 na semaine moko pentacle d'argent yango nde bandeko na kotisi yango na kati bato nyonso to bamoni eza te mpona batamaki te na kangi yango tokotisaki pentacle d'argent donc baesprit wana transporteur bakei bazwi baye na yango tofungoli nasi bandeko bamoni ndenge nini pentacle d'argent esalaka mosala na yango pentacle wana posa ya ozwa pentacle oyo contacter nga comme d'habitude au contacter maître Song et puis maître Song otalisa ndenge ni pentacle wana fonctionnera na ndenge ya solo ndeko betaka bale ou soit ozana mwana to ndeko moko abetaka bale azana évolution te ou soit azalaki na évolution eza lisusu te kokende gauche droite te yaka na ye bapesa ye pentacle d'évolution ya makambo etali bale ozana ba problème financièrement ozana ba problème ya mukanda surtout bandeko bazala libanda au mona azana problème mo songolo pakala tozana affaire moko boye ya bientôt ya mabe ozana poso za solution to résultat mo ya malonga komi tungisa mate Rossi TV kuna tomona ba théâtre ba émission ba musical, political, chronical, sportical, karatécal, nyonso na Rossi News TV. Abonnement basabonaka kaka osabone oke na notification kuna nde sika makambo elali bébé Rossi News TV nde makambo. Bonjour, bonsoir, Nabino Babone, nous sommes à News Télévision. Selon l'heure où vous nous suivez en direct, en ce moment, on a carte informé Bino, toujours kaka na chaîne Nabino Bolingara Mingi, Ronse News Télévision, les Nepsara Bino kaka rester branché, Bozalaka, Awana ou Boujarate, parce que na Ronse News, Bozawana. Pour kaka boza informé pour panangai na saka wana pona kosai la bino musala et alors toujours pour ce qui concerne kaka boyi mambo sur les kanambo kanabiso encore une fois lelo tozongli sous na temple et maître 5 boye bié à sa maître moko ali kaka déjà na chaîne à lobelaka sur la spiritualité et lelo li sous tozongi panaye to kolobela sur le numéro asika parce que makambo asikezali donc bonjour na bino batu botala biso peut-être siko tozana bino heure moko bonsoir na peut-être aux États-Unis, tu as mon mon côté, Ernest Bogota la biso, oui bah que bossa la bienvenue na kati émission na bino forever. Les nepsa qui bino na kati ya temple ya maître Song ou azaki te aki un peu na déplacement et on est comme on est soutenu na kati chaîne. Maintenant on a déjà des retours. Alors tu y es to beta sous ma solo to bite pentacle ni sika ou a mil biso na 2021. On a évité alors y mo kazawa na za mi placer pour expliquer biso parce que oui vu que si bon monier et monsieur c'est la raté sans que vivre moi le parce qu'on est sa spécialité naïe donc vous avez déjà branché vous avez bouger parce que si émission ici là vous vivre déjà moi spectacle moi et ça la carabien moi elle font les langai plateau ba fani Ronsi ba mon invité na biso ya mukolo elelo il s'agit de maître Song à qui j'ai dit maître Song bonjour. Oui, bonjour et meilleur vœu maman journaliste et puis meilleur vœu na bande connaît surtout bazu libako Rolanda maître Song pour na émission à Liboso na Mbula ya Sikao 2021 pour to suki saki émission na Mubu eleki to koti Mbula ya Sika bande connaît surtout bazu libako Rolanda maître Song joie bonne année na bino nyonso tout ba meilleur vœu na bande konyo surtout bisika tout bozali na mokili maître Song yeyo bayambi lelo à répondre na ba préoccupation na bino nyonso. Voilà, merci derrière la caméra Mira Kinzi Montréal. J'ai dit
Grand merci à Madame Francis Moufasson et autres m'a dit Maman la patronne, Messie les DG, bonjour à toi. Lola Jordan, les nécessaires, bonjour à toi et bonjour à Boss Amboka, Nelson Ekiambi, bonjour à Alvaro Cashplay, bonjour à ma soeur Fanny Matumuna et bonjour à Miel Nzouzi, autre m'a dit l'écran vouluzi, avis de recherche, on a luko moanate, nakati à plateau Marcelo Zate dans ce moment lingayo ba ibisanga yo ke Marcelo azoluka yo miel nzola le grand vouluzi. Alors maître song ba fanya ronsi ba otala yo ba weekend ba moni bo bazalaka toujours en CP là ba bi déjà temple ba on déjà dans mambozalia wa. Alors maître song li solo nini esika parce que ozaki to zaki na voyage et maintenant de ngoye botebi ke ba numéro esikeye ba pentacle esikeye donc ba fanya ronsi ba déjà ya ko CP là to ebité nini esika o to yeli susu en 2021. Oui, maman journaliste ndenge na lobaka na bande konyo soto bazwaka libako ya kolanda ngai na ba émission na bino que à tout moment maître song soka sali déplacement na koya na memaka makambo sika to ya na porte-monnaie tozali tokoki kozala bato liboso tosala ke mission ya porte-monnaie ngai no na bambula eleki après bato ebele balanda mais sort na bango yo yebi bato ebele bakende pa na bango bazwa ba porte-monnaie te. Donc, yoza journaliste moko investigation ko tarapenda partout pour vérifier où est la loupe mettre son na ba makamba sika le quoi tous na débit ti to silisa ba numéro sikezali au mettre son memeli bande konyo surtout au bazili libako Rolanda biso. Voilà, mettre son toujours de démarrer qui déjà émission ce qui est plutôt le côté rolobela et ça visible tout ya roloba to kota ngomba moi supeza ekola kisa olakisa parce que bon d'être ebiango et roloba na bisote bon et bima na mutuka l'autre là déjà to ebi donc ce qui signe mo keza esika Montréal a benyango déjà to quotidien na masulong. Voilà maman journaliste bambule leki bato ebele bayokaki lisolo ti lelo pe bayokaka lisolo ya porte-monnaie magique ebimisaka mbongo esalaka boye mais bandeko ebele pe bazwa yango bazwa utiliser misu pe bazwa yango te mais toye sikoyo na coup direct donc coup direct elingo loba nini mbongo bato bamonaka mbongo en espèce avant mbongo wana esalama eza na baréunion moko spirituelle mais kotaka na baancienne époque. Donc avant ngai na yo to botama ba spiritualiste wana nde bazwaka likanisi ya ko sala mbongo o lelo ezo circuler na mokilo bato baliaka. Donc pentacle na yango maître songa eli yango bande konyo soto bazwi libako ya Rolanda ba omona pentacle d'argent parfois mbala liboso ba mona yango donc juste pentacle d'argent soko zana yango obwaki yango même na sac à main même kotonyo soto ko bwaka yango omona mbongo sali reproduction donc ezabwe ezana ba esprit moko ba benga bango ba voleur de voleur donc bato bakotaka moi na babuku ya sala ba recherche ba yebi na o détailler vraiment a te pour moni biso soki to sali bande comme soutan ba rotala bango pe bazwi likanisi wana balandi bake kosala yango na ndenge na bango donc yango mona le bien mona terme kaka ya voleur de voleur pour bandeko ba comprendre misusu o pe ba comprendre te ba comprendre donc ezana ba esprit moko ba benga ba esprit transporteur donc ba esprit transporteur wana bazalaka au nombre de 12 au bazar pour représenter les 12 archanges. Donc une fois aux en pentacle les 12 archanges wana soko boaki yango quelque part ba esprit transporteur wana ba transporter mbongo quelque part na banque moko eza aux environs ou soit na guichet moko boye o mbongo ka eza ko se retrouver à une grande montant bango ba elio yango mbala moko donc na semaine moko esala makaka mbala moko différence yango na porte-monnaie eza bongo porte-monnaie moni des fois robimisa chaque jour des fois robimisa na semaine moko 3 ou 4 fois je ne sais pas mais yango siko na semaine moko rituel wana esala mbala moko donc so aussi pentacle wana otie yango na kati ebimisi mbongo esili semaine wana robimisa te semaine elandi ozuika le même pentacle wana otie ebimisi et puis c'est un mois koki esili pour expirer pour na libela mais porte-monnaie ezalaka moi batangu moi mingi au mona 3 ans 5 ans bambula selon contrat na yo donc yango moto eli bande ko nzela mukuso ezali sincère et puis vrai to beti li solo mais tant que tozo ko ban émission et au sengela pe bande ko ba mona ndenge nini sala maka ndenge nini pe et salami yo pe journaliste investigation zawana o vérifiaka o mona
na misu na yo moko ndenge nini makambe o salama na ebite so mutuna mususu akobakisa ezali avant na lakisa pentacle wana. Oui, merci beaucoup maître. Mutuna ezanga na yeli yot mutuna mituna na yo ezali. Alors pentacle ngo soki eza ya komona photo mona pour peut-être que vous en mode dessin moko boye tout mona ngo pe na banzela ndezala kaka si il faut komona tout mona Montréal et debiso. Oui, pentacle yango wana eza na kati pona bandeko nyonso to bazotala pentacle yango wana eza na kati. Donc une fois so na bimisi yango kaka na robwaka yango na kati yo moko mona ndeni ni production yo salama mbala moko diku esalami ndenge bozomona yango boy ezali pentacle oyo ekoyoko bimisa na semaine moko ekoyoko bimisa même $100,000 na semaine moko. Donc na semaine moko bimisa nango $100,000, ça dépend ya quantité ya pentacle ndenge ezali po ezana ba pentacle ya 20,000 komatati suka na niveau élevé. Mais auto sala essaye bandeko bango ba komona ndenge nini po auto soloba po il faut bandeko bamona po ba confirmer po awa na Ronsi News TV za na makambo ya bomba mate ya cash te il faut to le ba vérité po moni lelo bandeko belé o bazali bandana o bazana kati bazali un peu décis parce que bakenda ki a consulter maître moko moni ba maître ba komi lelo belé ba spiritualiste mususu akazala ki ko sala musala mususu amoni spiritualité bazo ya moi mingi akomi na maître spirituel mais en réalité pe en vérité azana spiritualiste ti do ba réalité wana tozo mona yango moi mingi ngai mo pe na yambaka ba kawana o maître ne kenda ki pa songolo pa kala na kenda ki pa fulani tala boy apesa ngai soki porte-monnaie mais ekomi boy makambe belenga pe na yambaka ba kawana surtout soki na kepe libanda mboka ba nakutana na bande comme soso ba yambanga bazo talisanga ba réalité oyo ba congolais bazo sala yango moni biso to lingara vérité et puis sincérité moni ndeko roza lazana ba souffrance azana ba difficulté il faut memela loko eza sérieux oko memela ndeko loko te et ko rendre les sous difficile non. Donc yango moni biso à chaque fois to yaka na ba innovation en sika ba to ba oyepa na biso ba ozo solution ndenge biso to lobby mais tangu yo yepa na et permettre que son to ke ina okoto na o mususu makambo ekomeli okuna koskoti sa mettre son na koto yo kenda kiti soki yo za mutu ya tembe to za posa qui vivra verra ya ke pas mettre son et puis au pe sa témoignage ndenge nini makambele kaki. Donc na sur ndeko cameraman na moni pentacle yo pe journaliste ozana o moni pentacle na ko simba yango na bimisa lisu bomona. Voilà, maître Sonko, oui, bimisa tout à l'heure. Bafanya Ronsi ba remona ngo lisusu parce que zako ba jena bango basala ba kopana ba journaliste ngate to ebité to eka simbongo mbongo ngo ebimaka biso so mona ngo ezate ke to beta cop nde bolobaka yo osala na journaliste na ebité cop yango ya ndenge nini oyo osala na o ngana osala na yo cop ya ndenge nini na ebité copie yango po esala nini ya ba jena bino mbongo wana oyebi côté outil bokata caméra bo en fait balobaka bongo mais caméra yango eza direct et puis pour na personnalité ya un spirituel un vrai spiritualiste a sala ba biloko wana te ke kata caméra sala non image il fait la direct ba moni ndenge makambe salami ndenge nini ezongi ndenge nini kendeli yango moni ndenge bolobi ke et comme émission en direct donc tous solo la en ligne ba ope bazotuna mituna bazali bazotuna koto kende voilà bongo kute ozala malamu po bamona ke image moko te katani bamona makamno sote zo sala mandenge temps ezali voilà. Voilà, je vous annonce déjà Fania Ronsi d'ici la semaine prochaine pour nous ba émission na bino direct. Oh ba ça cop na ba journaliste. Oh bon ana on a na sac non. Je vous annonce déjà d'ici la semaine prochaine à Montréal pour nous aider émission na bino en direct à Nakati à Ronsi nous nous appeler ba direct. Mettre son hasard non ça ba spectacle poser ba question aux alana yimoko mieux placé pour na ko répondre à bino. Ngana komona genre ya dessin ou ils na papier wana. Bon, ils ont ba star mususu o bataka na ba tatouage wana nzoto. Na se référer déjà, ils ont ba star mususu ba tatouage wana nzoto. Maintenant naïeba pour ce que nous a pentacle oyo, il faut jouer kaka ndeza na papier boy.
toko zongo pour bêter en marque na nzoto parce que na moni pentacle on a se référé déjà là na bastar ou à bêter on a banzoto ceux qui observer pentacle ou bien pour mon ezali na forme ya pyramide na kati na yango oyo voilà o ezali symbolisé na billet ya dollar ya $1 donc yango ko bêter yango jamais pentacle na nzoto donc c'est impossible donc koto moko te bakoki koyebisa na spiritualité ke ozwa pentacle d'argent obeta yango na nzoto donc il faut beti yango na nzoto ba conséquence nango ezali ba conséquence eza très très dangereux tozana ba pentacle o ba beta na nzoto ezali eza ba pentacle de force ba pentacle de protection ba pentacle ya ba sinon baka na baka mais pentacle d'argent ba beta yango na nzoto te eza impossible même so ke kota ba to ba beta tatouage ba po moni na Kinshasa nde bakiparate mais so ke na bamboka oyo ezali développé so koti na maison na so la kisi bango pentacle d'argent ba betongo na nzoto ba roboya ba bano pentacle oyo bakoki kobeta yango mutu na nzoto te donc yango eza na musala na yango esalaka uniquement pona mbongo à part wana eza na eloko musute bon soki ndeko aza na posa ya pentacle d'argent po amona ndenga na kosala spectacle awa eza na ndenge ba opesele yango mais ezalaka na forme ya papier mais pentacle ane ozala consacré pourquoi parce que omoni bako kopesa yango mutu a utiliser yango a imiter ka pentacle mais la spiritualité to imiter eza na pouvoir te voilà donc yango wana omoni na la kisi bandeko na forme o ezaleli et puis to ozara forme oyo to sana un spectacle au monde ndeni ne osalama ndeko pe aza libanda to wapi to azawa tango Holanda so yi pasa na posa za na tembe za na posa mona pendeni ne salamaka ba opesa ye mo pe ake asali yango na côté na yemo amoni ndeni apparition ne salamaka donc yango eza bongo à part wana na ebike bandeko ba Holanda ba zapina mo mitune bele ya rotuna ngapi na opesa bango biyano. Voilà, maintenant dans le lobby, les cambo ya pentacle sur les tatouages, là c'est référé mbamo ba jar ya ba pyramide wana. Na mona ngona nzoto ya joueur na biso Barcelone Messi, Lionel Messi, na mona ba jar ya ba pyramide wana nzoto. Yo lobby eza na ba conséquences. Alors comment ya beta ngona nzoto? Oui, na lobby bien que ba pentacle o ba beta na nzoto ezali pona likambo moko songolo to likambo moko pakala. Pyramide reflétera kaka mbongo te. Pyramide eza omoni okomona pyramide omoni pe bati wana menacé omona makambo mususu omoni donc eza na forme mususu eza lokola na pesi exemple tonga eza na ba forme belo ba robetango eza tonga mususu ba betango na simati il faut betango kaka na loboko eza na tonga mususu ba betango na loboko te faut betango na sima donc eza ndenge mo na ba pentacle o mona ba joueur ba betara wana ba pentacle de force ba pentacle de pouvoir donc dans le terrain au monde azo beta balé ezo correspondre na idée na ezo kende bien pour na ba défenseur pe na pentacle na bango oza joueur au beta balé ya na ba forme ba pentacle moko ozala na yango po ba sopa ka mingi te na terrain moni mindele nde ba yebi ba bloc wana na ba joueur africain mususu pe ba yebi ke nde na obeta balé bo so oza défenseur pentacle wana eza boye une fois na pentacle wana ba banda sopo mingi te so za attaquant net pona ba attaquant ba da pena pentacle ezali moina tanga ba kumba ba pentacle wana eza te poto bombi yango donc jour occasionnellement que ndeko moko ya joueur aye pona za pena bandeko ebele ba beta bale libanda po na pesa bon ba pentacle mais moi otanga ba kumba na bango eza te ba yebi donc une fois na pentacle na so za attaquant au mona ke o banda o raté penda pamba te donc une fois couter na poto bo mona arrangement nous ala bien donc ça ba pentacle par ba makambo c'est non car de likambo yo ozala na yango mon supposons mutabeta rabale oza joueur o beta bale siko yo ebino ba réalité wana te o beta bala ndenge nini donc il faut oyer et puis il faut moto au côté na ba réalité ya spiritualité na il faut ça du domaine il faut yeba yango donc yango wana et que ndaboneti mutasala musala ceux qui ont pour ça pentacle moko musala ne za avancer ils en appellent pentacle sinon musala oye asalelaka mais auto beta lisolo zali pentacle d'argent donc oeza oko beta ngo na nzoto te oeza uniquement et sara musala on a expliqué wana.
Voilà, toujours vraiment une explication claire à Nakatia Temple, maître son, Naïmo, maître son, maître de la lumière, de Babingarae, parce que ça a quitté, il y a eu un déplacement, et mon qui absence naï Nakatia chaîne, et maintenant à Zawana, oui, Baké, à ça disposé pour Naïbisou. Nous avons annoncé, bino, semaine prochaine déjà, bon, nous sommes Naïmo en direct Nakatia renseigneuse. Maître son, Ndetobara TV Zaton. De chiter déjà, moi réel à Salingasune. Alors, n'a qu'au chiter mbalamoko, n'a qu'au vivre mbalamoko, à faire ya pentacle et autoyeba, bah tout le monde a moi papier, bah tiens moi pyramide, moi lissou. Et ça niniawa, et c'est là tout nini, et c'est tout ngando, et c'est tout dinosaure. En fait, tout éviter, tout vivre en moko mbalamoko, parce que n'a pas que l'homme des spectacles. Oui, maman journaliste, yo sengi, il faut na sala pe bandeko ba mona. Mais moi, toli muke pa bandeko bazolanda. Ba numéro au maître son asalaka ezali tekende baloba triqué que bakati caméra et puis basali be non donc aux en direct binomo bozo mona ndenge nini ro salama o pa ozana mituna na suka na opesa numéro pa tuna ndenge nini salami donc ezate que maître son a bomba mito un journaliste azali asala coopération na ngai donc bon pas changer jamais donc c'est impossible donc ngaro salelo ko anati. Donc, bino parfois boye bingate mais journaliste et bi mode de vie ni on en a vivre pourtant yo de jope ça ba porte-monnaie au jope ça ba pentacle d'argent c'est que yo mo faut en a vie mo ezali un peu élevé par rapport ya bandeko ba oye pa na yo donc to na ngite que to bandako ko tali ça va bien matériel mais ba mettre son voilà non il y a un problème de mettre son gazana je vous assure là où il y a de vrais il y a aussi des faux donc ce qu'on estime mettre son gazana aux a décidé mettre tout vivre ok ah ouais on va pousser les comao pousser na ko ba on a kati les alena ngo nakati batnya surtout ba moni mama journaliste yo pe fotala eloko nini o eza nakati awa voilà ok aussi pentacle d'argent yango ndena de pamoni na petition na nakati batnya surtout ba moni eza te ko na kata makipe na kangia journaliste fungola o tanga kanga to mona fungola yomoko ko soki ngana fungoli ba olo banini ke o no bokata caméra bon yoza journaliste za rappel mutatembe to kotisaki ni nakati awa to moni to kotisaki pentacle d'argent na ebisaki bande ko na libandeli ke ezali pentacle oyo zarana 12 esprits donc so kotisia ngwana une fois yango ekoti même na valise même na place mo be quelconque. Donc, bah, esprit transporteur, bah, qui na banque, moi, quelque part, ou yo pour imaginer, bah, qui va bloquer une somme d'argent, bah, même yango, bah, moi, bah, yango. Donc, yango et salami, yo moro fungola, ndenge na koti sagi. Maître, pose une explication au PC qui a 12 démons sur le nom fungola. Ngamona fungola. On est même now. Ok. To koti sagi ni nakati ah. On tient papier à pentacle. Pour battre monsieur Barolo bo azipi kaki lo mo likolo. Fermé, fermé. Eza cercle était la boîte magique. Voilà. Yango yo. Neti. Et loko ezate na fini. Et puis eza au fond mateza. Eza au kangama yango bozumo. To koti sagi pentacle d'argent donc ba esprit wana transporteur ba kei ba zui ba yena yango. Kamboza déjà. To fungoli. Nasi bandeko bamoni ndenini pentacle d'argent et ça la musala na yango donc une fois et salami boé siko okomi obligé ndenge et salami boé oza obligé ya rolia yango na façon on a expliquer bandeko ba Hollande bon yo attaque journaliste il faut possible pour vérifier o eba ce ma mettre son à lobby et ça le contact t'es maître
Tout le monde est bon, on a aussi battu. Mais il faut aussi pour vérifier que les téléspectateurs vont tout non puis mituna. C'est n'importe dollar vrai na misu dans le monde est vrai. Bon limbi ça va faire nyaronsi, ils a vraiment bon ouais ba papier té. Ils a pas vrai billet mais aussi mbande bino mo boyibi kaka no aussi mbaté. Donc so ina na mboka bato kuti ba bina droite bina peka na droite on peut comprendre. OK. Nasir bande ko bazuma occasion Rolanda ba moni nde nini et c'est passé soki moi mituna musuze mama journaliste fanda na soki mituna tala ne mais c'est Franklin tala mais c'est Franklin so ipene za solo tuna ezali bande ko ba tuna to sala débat mettre son azana pona débat ndenge bango mo ba olingi. Voilà, malgré tout, Chitaki déjà, Montréal, vaccin à 7 minutes et ça l'a bien. Mettre son bon et bimi, mbongo oso imutaliango, et ça n'a inconvénient. Pour me sauver, mbongo liango comme kolomoko, mbongo kaba ngoka expliquer selon nous. Jar ya mbongo nde bimi mutarose la ondenge. Voilà, jar ya mbongo ndenge bimi bwe, ezali mbongo ndenge mutunyo surtout akoyeko sala mbongo, sinon ndenge asalela mbongo. Donc sauf que mutu oyo ozana posa ya pentacle ana na ko expliquer ndenge nini e osalama ndenge nini na ko sala ndenge nini na ko sala po azwa mbongo oyo et puis ndenge nini na ko utiliser yango mon présent mbongo ebimi ka abonné esprit. Donc ezana mode na ndenge nini osala yango mais sauf que di osala yango misala o ezali possible o yo moko moni ke ko sala yango mbongo mais si nous devons pas là non ils a problème té nous so sala on les loté moi est-ce que vous aussi sambongo ebele bena mukolo moko eza moi difficile eza penda difficile omoni ce n'est pas jar ni mambo ça non osombeli bilampo ngana bilamba mingi ba jar te ke o mutako ko sala na mbongo mutu ye moko ebinini wa ko sala na mbongo ah ça on n'y sauf rien alors mutu po azwa pentacle wana deuxième mutuazana pour ça azwa pentacle o contacter comme d'habitude a contacter maître son et puis maître son hôtel c'est ndenge ni pentacle wana fonctionnera na ndenge ya solo na hôtel ça et puis ceux qui sont d'accord à yango malgré au moni mbongo ebimi bwe ozwa mbongo mais na ba condition il faut respecter la condition ni yango ça problème et on ba bangaka oui ba condition zali po ba kopesa ga mbongo boete ba kopesa nga boete ko kende na yango non soki ezaki ba pesa mbongo bongo mais au mona batebele batonda awa bazoya oui ezana ba condition oyo avant ozwa yango il faut ozala na yango ya makilate te ya makilate ba condition makila o mabato wana ko mamba okende pa banganga moni donc ba condition ezali soki ndeko azana posa ozwa yango nde au contacter mettre son et puis mettre son hôtel c'est ndenge ni na ko sala pour récupérer situation ana. Alors mettre son ozana ba numéro msute ka ya mbongo la fois passée tant que tout ça la émission je crois au monnaie numéro ezaki mususu ezaki ya mbongo te voilà donc ba numéro ba makambeze belé so au monde tout ça la raboye pona pour la kisabato ke pouvoir ezali to ko s'appelle kamo quelconque au monde donc yango moni tout ça la spectacle donc juste ba spectacle pour non la kisabato mais et loko ça là que aux en bon terme na bato ezara que c'est ba solution ali kambo bazana ngoposa ya mwande ça là que bandima et puis solution et monana. Voilà, merci beaucoup na bafani ya Ronsi. Ngana bino to vivre un spectacle, to vivre un événement. Il y a pentacle ya mbongo ebimi, bo kan tete que to sala ba cop non mbongo pena ebimi ya solo. Donc o Monica ça intéressé ya ko pentacle oyo mettre son pesa numéro na yo soli na yo bengié et puis pour ba pro mususu boso là asa vraiment wana. Donc dé balobaka que ya oui a de vrai et de faux et ça la ngo ka bon. Dé ba vrai pasteur baza, ba faux pe baza, ba spiritualiste pe ya faux ba botami na ba même mettre son azawana tombo muna ka leka Ernest na Ronsi donc ils allaient aventure té donc tant les kaka lobara o ya ça capable ya kusala yanga loba na bino donc so moni ko se intéressé a pesa numéro na ye au contacter bo sola on a ce comment bwana eta la su ngati bo benga ngate ke matumona za pena ya solo na bonanga a pesa numéro na ye bino mongo bo sola na ye bo beta masolo ni bo yeba nde bo sola tant kaka simba yomoro au PCA merci hein tchanga témoin s'il vous plaît tina yaka boy ça va aventure parce que na bi ke monde batalaka batpe ba osala ba intéressé alors maître son to comme vraiment na suka ya émission na biso merci d'abord pour notre temps parce que au tina voyage avec un peu fatigué mais talaka via petit na donc esenga ngara na kota ba mususa ba zela pe mangande ka na koti mot de la fin na yo e pa ya ba fan ya Ronsi batali et puis numéro ya contact
Oui, bandeko nyonso to bazwi libako ya kolanda maître song mokolo ya lelo. Napesi merci encore ndenge bozwaki popesaki nga attention ya kotala ngai. Liloba na ngai maloba na ngai ezali boye. Ndeko nyonso tu oyo ozwami na bisika nyonso tu oyo ozwami nayebi te soki na mboka nini oyo ozwami oza na réalité moko ozovivre oyo ezosengake basunga yo spirituellement. Kozala na baduti te komituna pe bamituna te kutu nakendaki epai intel nakendaki na gauche nakendaki na droite te. Donc koto nyonso to moni ya mabe ezali yebaki ya bien eza wana preuve ane mutu nyonso to ayebi mpona kokota na mozindo te ntango oyebi ke satan aza wana mpona makambo mabe soki otali quelque part il y a un Dieu. Donc c'est un peu ça. Bozala découragé te yo ndeko betaka bale ou soit oza na mwana to ndeko moko abetaka bale aza na évolution te ou soit azalaki na évolution eza lisusu te kokende gauche droite te yaka na ye bapesa ye pantake d'évolution ya makambo etali bale ndeko salaka miziki nayebi te soki miziki na domaine na mboka nini yo salaka miziki spirituellement esprit musical au ba musicien ba sala invocation pour na apesa ba succès kombo na ezali ebandi na y ezara yubal donc ba grand musicien ba yebi donc azali premier esprit oyo alua kama ma musique spirituellement ya bale azali ya comédie azali ya ba humour ya makambe belebele siko yo okende koto mususu bayebi na bango wana te omona bango bawasa prière logique ok domaine na domaine ezana makambu nango ndenge ni esalamaka yo mwasi ozana ba problème na couple ou soit mobile na yo aboyo ou soit ezana ba difficulté mo ozo mibali boko na relation moko sérieuse te ou soit ozana mobile mais azo solo la te azo fungwa mate tout comme si yo mobile basi ba olinga yo te to ozana ba problème moko boy o natangi na o natangi te ozana okotisaki kombo moko ba mikanda moko ozana posa kombo na pe ezala affiché ozana ba problème financièrement ozana ba problème ya mukanda surtout bandeko bazala libanda o mona ozana problème moko songolo pakala tozana affaire moko boye ya bientôt ya mabe ozana poso za solution to résultat moko ya malonga komi tungisa mate komela maître song tuna pe ba mituna soki pe oza convaincu te na o maître song a le besoin poso oyeba vraiment maître song na mituna ezana ngo fele okomeli maître song na plus 243 89 699 74 85 plus 243 89 699 74 85 wana okomeli maître song otuni pe mituna na ozana yango ozala na baduti te yo yakande na likambo na yo biso to sala yango tango kozwa solution yo ndo kopesa témoignage donc yo muto fandi obela osala ba AVC olota ba ndoto moko boza parfois libanda oza na Europe to na États-Unis je ne sais pas où mais ozolota ba ndoto za na Afrique ozolota ba ndoto ba betio masas ozolota ba ndoto zotambola toxini ozolota ba ndoto moko boye za un peu bizarre yo oza spiritualiste te donc ozala pena ba idée te kozala pena ba tembete ke o batwana non yo yebite yaka ba expliquer yo likambo nini ezolinge komela yo to eloko nini déjà komeli yo muto fanda bo sala AVC to obela ozobika te oyebi pourquoi ozobika te na spiritualité surtout ke na ndenge ya lumière mutu oyo azalaka responsable ya soigner ba maladie na esprit ba bengaka archange Raphaël siko ndenge bakota contact na ye yo yebite mais yo fandika ka na lembi na nga na kendaki na epa fulani na kendaki pa songolo pakala est-ce que muto yo kendaki kuna za spiritualiste point d'interrogation donc tango za envie omoni maladie coronée bomi batebele mais yo biki obeli yango pété soit obelaki mais obiki oza encore en vie ezali grâce au basali yo poko za na vie eza grâce omoni bandeko ebele bakufi mais yo oza encore en vie kolemba recherche te kota koto omoni ki bakopesa o solution ya malonga maître song azawana pona bakanyo surtout oyo ezotungisa yo ata yo te so oza na ndeko moko aza soki wapi ye paza na bakawana
azuli bako olanda maître song te betela eli solo so pas na tembe mais pas maître song azaliawa na sukisa ba tembe ba maître spirituel ba koma ebele parfois kendaki na gauche na droite aux solutions te yo sangisi ba maître spirituel nyonso tout donc pour na resukisa na pesi lisusu numéro pour na ba balandi na retard 089 pour na biso na Congo donc plus 243 89 699 74 85 benga maître song to komela ye mitune za ya malamu za ya mabe yo koma maître son à répondre to atteint ko solo là pour to compromis dans na tombeli bino pourquoi malamu to mukolo malamu kaka na ngonga we ko kutela yo o pas ali na maladie ou azali na ba difficulté maître son a tombé loboko hamalak azalana yo ba bénédiction puis ba chance puis guérison et zo ko to nyoso to zali hamalak. Voilà. C'était la maître son, maître de la lumière, voilà. Maître son, tombé bino mukolo malamu poko malamu selon heure beaucoup recevoir émission et pas na bino. Alors c'était là votre émission Forever. Vous allez toujours pour nous reporter choix na kati ya chaîne Nabino et puis na kati ya émission Nabino. Merci beaucoup na ba abonné nyo sur Ronsi. Vous allez toujours brancher to kutani bongo mbalasima na numéro mususu ya émission Nabino Forever. Restez branchés et vous ne serez pas déçus. Merci.